mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo je saute pas nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga nazalaka moninga na yo te est-ce que nga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yote Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Bonjour à tous les ménomans Nyostou Yaban à Londres, Nyostou. La minute tolobe la vie na kata Londres. Donc tolobe la vie de Papi Gen na kata Londres. Donc mutu Nyostou dans la posa ko se participer na katia chaîne Nabiso tolobe la vie a contacter Landry Kankou na kata Londres. Vous en Manchester, vous en Liverpool, vous en partout na kata Angleterre. Contacter Landry Kankou tolobe la vie déjà na kata Angleterre. Donc lelo ne toye koyamba et nangai Didier Forme. Donc après c'est la biso lelo makambo to kutana na ngolobi na kata balonge do ezaki ya winda mabe. Donc des grands stars na kata mboka oyo. Donc quand on a lo basiko avant na yamba fe nanga Didier Forme, on s'est présenté na ngamoko comme on a Drake Gen. Mais si tout mingi nena ndenga bakindo ba ebi trop na koma makabi quoi. Ouais ebi donc Drake Makabi Gen donc quoi. Donc mingi susu na ndenga ba chikne to tangela donc comme on a eza Drake Gen ngeno. Donc famille Gen bambo te belé nde botika na bakini quoi. Merci ming. Bon pasta. Question on appelle na liboso ezaki pasta. Pourquoi yo benga bato trop ba yuma na TV donc na kin partout bazo le bela. Puisque ngana minute na otikina, et donc na kin bazo le bela. Puisque sans on a eu le tambolement trop, ni ko benga trop ba pasteur ba yuma ba yuma na kin. Ba mbendre, ça mbaka ça. Et ça ni passe. Mais non. Mbendre yuma ils ont sans esprit. Ils ont injurité. Ouais. Ils ont insulté. Ils ont mutué sans esprit. Ils ont trouvé dans mbendre. Imagine-toi, yo ye poto. Ouais. Au commis poto, au sundoli famille là. Ils ont sans esprit. Ils ont te senga rabat esprit, ba ko l'esprit sur ye poto.
azwa famille en charge asipote bandeko na ye c'est ça mutaza n'esprit eza injirte eza ka ko encourager bato batimba eza ko timba yo mona kindi timba kaka do timba yo so mutabengi yo yuma bengi yo mendra fingi yote ayi soka ko ça sans esprit pasta biso pe na kindi kuna mutu na limite mutu opesa te espace à 2 minutes alu ga mutu yo ko bengi yuma mais le pena siko na sike balandi ba comprendre que yuma na mbendre et yo lobani et puis yuma et uta na ba western ba film ba western ba Django yaki mboka moko comme na yuma vous comprenez ils arrangent te ils arrangent to kotsango kana pour na kosika kaka donc ils alikuwa so ba bengi yuma ils alikuwa ba bengi kikwit ou bien ba bengi maluku ils arrangent te bon passe na ngana ba tsesubo est-ce que ndenge ça ndo za na poto ndeti yo ume na poto trop donc pour ba mona oza yo matinde yebiso benga na kindi faut benga kaba ndeko nyonso bana miki donc posa la bien bon idéologie ya poto ya li yo ye bengi sa pe baninga o bengi sa bat nyonso toté mais bengi sa ta mutu moko o mona tio comme on Drigo gen ta kabera bien bata le longio bien ba mona ke Drigo gen aza elongia Papi Gen. Voilà. Donc Papi Gen a continué idéologie na ngai aye poto abengisi mutu. Donc a komi grand équilibre po yo komi awa oza mwana ya frère ya Papi Gen abengisi yo. Donc a futi nyongo na ye. Ndenge yo po ba bengisi yo soki ngana poto yo kana très bien fona mona pas près 10 ans obengisi mutu. Ko so obengisi mutu te ozara na problème na ngai. Donc on a yuma mbende. Okay. Mama na mbende. Ah, pasta. Ouais. Bon, merci, pasta. Nous fongoli biso ce soir. Ouais. Merci vraiment beaucoup. Merci surtout na Papi Gen. C'est mon père vraiment donc. Les leçons on a ndenga ba miki grâce à père na Papi Gen. Merci pour la reconnaissance. Ouais. Mais problème moko nene to on a ka sa mboko yo. To zala ki na problème moko boye. Déjà ngana ebaki grand-père Bozi na azo ya robeta na Catalan. Ba publicité soki bato ba ba publicité za ki muke na okamo lo batam su bazali connecté. Donc publicité za ki vraiment makasi depuis kin ndenge petit to eboye na kata Londres na grand-père Bozi na délégation na ye. Donc publicité to ekuta pe o eza makasi. Sibitima to okamo mbamo to ka venanga ko felo milimba la moro à Londres à Tchelibaya. Et surtout, le réseau comme ça, aïe peut même quand on répétait, na même place où le grand-père a répété, na même air. N'habitez pas ça, n'habitez plus que Moutouna Moutouaya, na Moko, à la Camarade Naï. Pourquoi Babylon au moins bandé, surtout na yoposa là qui Hollandais la Marambango. Et ça n'est ni. Bon, alors il y a Brick, Gen. Les amants ont un recours pour un pasta. Mais le coup de tout une question et qui Nazalaki attaque congolais na moni mabwana et puis c'est bien te pour grand-père Bozana aza moko ya ba pasteur ya ba chantre ba musicien ba star à Congo ba problème na ba tuté vieux abanda musique ne banda ba saiko ake ba langa star ça yo ça anti-choc atika ozo problème na mututa sonate nga naza écœuré naza na esengoté dans mon emploi 3 Koraman à ça la grand-père Bozi le rendez-vous. Mais là on a sepeli grand-père Bozi na ba public à Londres va prouver na wanko via que Bozi na aza ancestre aza danger aza prêtre pour salir plus de 200 personnes. Pour na catch à Londres wanko via Tchelibaya akanisa ki komema batu tout ya grand-père Simse touche. Abeta Libanda, mais tout ça, asali sold out. Ouais, biso peto comme moi. Asali sold out. Nangonga oyo, grand prêtre, le col à Wanko, il y a un terrain. Parce que le za pasteur, maman, talinga pour comme ma communauté. Voilà. On va sim sa grand père touche. Ouais. Mais à peine dans aucun gang là, ma producteur oyo a bensi Wankovia à Mendre, à escrité pour le le 25 dimanche. Ce qui va tirer grand-père à Beta, lobby, grand-père à Nassala, Nandénaye, Ngombi, Nandénaye, à Kene Manchester le 31, ou encore via Tico Beta semaine, on sous ça, sous Ngombi. Mais tant que nous voyons des stars, des prêtres à Congo, on a même ville, Bokaboli Batou, Bo père de bon.
donc producteur soki bandimaki caprice ya Wankovia mpo nga nayebi ke Wankovia ya provocateur mosala yango wana soki bandimaki caprice na ye bambendre nayebi te puisque nga namoni yango lokola grand père aza pic v ya Fally Ipupa donc lokola na ngambo ya ve na biso kofi lokola ndesi mo baproblème ekoti na peti na ye yango amonaki bon lokola bato tu bazalaka na pitu wana Fally ndenge kofi abengaka ye ndenge bazalaka na ye tika mpe na take bato obie ndenge nini kote kuna obebisi moke mpo biso neti nga na mutu na nga Landry Kanku mokolo pale biso eza na biso bato affaire tokumisaka peti na biso fere mpo abetaka ndula bien donc jésus de nuance donc kote kuna kolongola ngo te ça n'a rien à voir na masolo wana eza masolo ya grand-père kaka bachrétien ye na Wankovia nga asimisi touche mais grand-père alakisi ke a prêtre a beta musique koleka Wankovia pe a yebi musique koleka Wankovia et puis grand-père a sa père parmi ba grand sa père congolais tozana Nyarkos Papa Wemba Kester mené à grand-père bazaka 4 Adolphe Dominguez azaka danseur à défa on a kamo ane abota ba courage na biloko ngwanzu abima azaka sa père ala sa père Agi danseur à des fois, biso ebeli danseur à des fois. Ayebi mama bilamba te grand-père Lolata. Ouais, do ba éviter. Do ba grand sapeur congolais ba 4. Benzi Boziana. King Kester Menea, Papa Wemba. Nyarkos na modogo Jean Franco Ferrier pe to ko sanete. OK. Ouais, donc wana di forme tazo pese là parce que na la mutoyo na alata bilamba na grand-père. OK. Ba cobra cuir na cobra cuir ba jean Spencer wana na latango na défilé ya ba sapeur congolais les BBC ya grand-père par latango. OK. C'est wana tozo produire tozo mingi na Titi Levalo. OK. Donc au monde même ndenge ailleurs à Londres a contact na po ayebi ke Didier Foma a petit na kala petit na parle et puis to sepeli ndenge ba ngaba simse touche mais la kisi kaza Benz Bozana plus de 200 personnes sold out. Félicitations. OK. J'espère que tout le monde vient un grand prêtre Didier Bafon. Et là, on se dit que pasteur. Tu peux bazolo besus trop na kin pasteur olingi trop 20 puisque biso to yebi ba 20 kala ezalaki to yebi te lelo comment mutameli 20 malango mendeni yo pasteur ozomela 20. Maintenant, baza mal enseigné, baza bien éduqué, baza mal enseigné, puis ba yebi Bible te. Premier miracle na Bible, batang la Bible bien te. Yesu baloli mai et comme 20 na fête ya libala. Et puis bato ba langwa na ndenga osakana te. Et puis Yesu avant kende ko kufa na Golgotha alaki ba yeko da bina ko mela susu 20 ti beaucoup to kuta. Yesu mela 20, ngape na mela 20 lokola Yesu mena langwa te. Po Bible zo peksa mutu alangwa mais Bible zo peksa bato ba melati. Parce que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Je crois que même moi, c'est parce que tout ça moi discussion sur ma caméra, il y a des missions. Voilà. OK, merci. Merci pas ça pour nous toucher comme moi pour on a puisque t'as la rara. Olanda ma trop donc il y a un moment et c'est ngana tout nous question donc on a question on a kin quoi. OK. Merci ministre. Pasteur. tokoka yi mo okuta mo kenon peto toucher pena mboka puisque ngana oti kin na ye donc na ende kolobela bana kin ba makambo ngana moni kuna na kin pasteur na yoki ke président Fachi Beton président Tshisekedi Chilom a lancé message moko ke kala mingi te tozomona bazo kanga président Kabila ex-président bazo kanga e kala mingi te na ebité discours wana esali bino ndenge nini na potunde boza boyoki yango ndenge nini boyambi yango na ope ndenge nini puisque koloba ke président Kabila ndaza parmi bato bazoorganize baguerre kuna na este babilo ebele donc so bakangi ye guerre okosila donc so kaka yeba bakangi ye guerre esili mboka ekomi bien na ebite discours wana boyambi yango ndenge discours wana toyambi yango na keba parce que Bible lobi la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Ouais. Président Tshisekedi a président de la Congo, mais il y a des Congolais qui OK. To baye pour ba promesse qui trop azo ba trop et puis azo la a signé biso. Biso tant to avons c'est ka Kabila banakala, ça fait 6 ans dans la prison, dans le pouvoir à Kabila te.
kaka na ngongo nda lobi akanga Kabila ya linga kanga Kabila mais yo za muta IDPS mukolo oyo boki osala piqué na ndako Kabila yo biki yo na kini ba olukso pastor na ebisio ba master no bazui prison ya vie po ba kenda osala piqué sikoyo ya so linga kangisa Kabila mais bino ba bokendo osala piqué na ba to IDPS basala yi piqué na ndako Kabila ba ke prison à vie siko pouvoir ni yazana mo azoko sabana pastor na kati on a te place wana na on zone jour wana ba mbango to kimaki donc nzamba zo lokomo merci beaucoup na grand-père Benz Boziana puisque les lots sont naza awa donc comme on a kuna déjà na tikala ina mikulu les lots ba master na ba na cachot ba na prison à vie vraiment ba na prison à vie donc ça dit vraiment pas bis ba na prison à vie là miso mo banga na kineza na nini ba ko na prison mais ba ndono ba luko ba zat ba misu tutoyo ka ba na prison mais ba ke na prison ba zati na habité ba wapi donc c'est que ba kufa na bango déjà dans le long na obeto no masolo bo soki nga pe na ina kim mais na minute na prison yango mo na okumisa nzambe na meti su na grand-père Boziana donc nzamba ba accélère mikolo belé donc bah félicitations trop donc na on peut ça bon merci donc na famille na nga lisu sauver na nga papi gen Tolobe la vie na ve na nga lanti kanku donc merci beaucoup na bango pena donc puisque lelo to beta masolo na zo biso passa na tiki na kini kuneza ko yinda donc bande ko lukangai me bazwinga te luna se retrouver na Londres yo moko bi pesi réponse c'est à dire que Fati atika ba vantir atika ko misa ba congolais biso za contre-été to ninga za président pour la président akangela biso Vital Kamerhe zo yiba mbongo akangela biso Kamerhe Kagame akangela biso batwana nyonso tu atia na boloko a stabiliser mboka a sécuriser mboka a créer misala à ça la urbanisation à Moka Congo, à mon président Malam. Parce que ce qui est à Tiki, Rwandais, ça fait 30 ans, Babomi plus de 12 millions de Congolais, Bino de la jeunesse des arts foutis, Babomo Luxembourg, Babomabino, tous en essai monaïté. Bazon di maté, Babigé, on a bis sur les anamabo, on a bangoté, parce mais bien sûr, parce que Bahamayele, Basali Boy, Bazui, Kanangaza Congolais, Bazui est marionnette, Batie Liboso, mais pourtant, ils ont contrôlé guerre. Ce qu'on a bien Rwandais, attaquer sur le bateau, et ça va Rwandais, ça va Congolais. Donc, vas-y, Congolais, médiocre, corrompu, bazanga maïele, bazo pomisambo kanabango, bazo pomisamba Congolais, Nicolas Bagnette. Il y a un président Fati, soit qu'il y a Kabila, soit si guerre, soit si stabilité en Mboka, si unité en Mboka, si courant en Mboka, à créer ma société, à créer misalate, Torubenganaye, et puis yé na batuna union surtout à Kabila wana groupe na bango wana union surtout ba ça va imagine toi ce sont les mêmes figures les mêmes personnes qui ont servi comme premier ministre comme si ils ont changé maintenant de poste. Sama Lukonde a échoué lamentablement dans primature. Voilà. À quelque se retrouver na Sénat. Or na Sénat wana Moutalaki président Sénat a échoué lamentablement. Bahati, ba commissaire deuxième personnalité. Est-ce que na Congo ba tumsu bazato osime ba poste wana? Ba osakana banana. Et bango tout baza spécialisé à ba millions na ministère ya. Azaki na ministère ya intérieur ba ko tiaye na ministère de transport. Ba humilier ba diminuer même de ba diminuer. Ba ndimi likolo mbongo. Lo ramener mo biso ko ndi bango te. Bino za ba jeune fallait bozala na kimia na Congo. Siko lelo komi rechercher na Congo. Likolo bolamu yo salaki, okena osala piqué. Donc tu sais que des fois tu va blague. Azoa makambo sérieux so ça va blague biso to raté te d'ailleurs na révélation na vision na mona ga zo ki mamba on a Pascal population zo landa et Vital Kamerhe na mona ki ye batie na boloko batie na cercle ba ke kundaye et puis mikolo ba trouble moko ça na Congo ça na grave ba fa keba ba tu pe a Congo bo pesa bana mango ilete bo pesa bana ba vaccin te parce que ba tindi ba kisa mabe bolanda ki maître Gims nenga asala ki témoignage na féliciter ye ba pesa ki mbongo asala propagande vaccin moko yo bomba ba congolais aboya ki yango na sengi pe na bana nso to ba congolais ba mama bo pesa bana vaccin te to sala nso to bengana président Tshisekedi akende to sala la révolution pour te mboka na monsieur Zalamala. Ouais, merci. To sala makasi tous les jeunes nyonso congolais telema lelo ba biso so de l'opé to se retrouver puisque to telema ki donc il y a un moment nzamba tcheli boko ninga iteke bazwa biso pe le to sala ba prison vie kuna donc to se retrouver na kata Londres to ebiti to kozonga nenge nini puisque nga kuna bazolukanga na ebiti to sandeni
nzamba za lokumo merci na yo grand prêtre Didier Bafam na temps au PC biso susu pour na journal lelo émission to le bela vie merci na oli susu na PC na ngana opesa merci mingi na Papi Gen parce que benga ina personnellement du proverbe na yambaro na émission tant yo ba mutso abengisi mutute ayuma amendre ete yagingai na sala gitu mwana vie aye kutana na ye pour au monde avant que maté à noter yagina TV na ngana appliquer na komisi nzambe pour na Papi Gen nazo senga pena ba nyuso balanda biso ba appliquer tala grec lelo ya komi mwana London pour balanda yi maté ya proverbe 30 soko ye bengisa pe moninga merci. Ah, merci beaucoup. Merci na bolandeli na munyosa landi biso. Pasteur mo bambote. Bombote la nga mingi vraiment na pesi na Landry Kanku na madame na ye. Pour tout ça na ndaku ne ana Amelia, madame Amelia. Alors Amelia imo azo bengela ni? Amelia Amelia. Amelia nani? La Rose. Full option. Amelia full option la Rose. Ah na barking de tout ça bien. Ah ils a barking hein? Ouais. Na Dagnam. Na pesi Francine Songo mbote, na pesi staff no surtout à Manchester mbote, na bosanité ndeko na ngai Guy Bocha Mulombo, na bosanité Tsunga na bosanité Patrick Omba, na bosanité staff no surtout à Manchester, na bosanité Bomo Tensia, na bosanité effacer les tableaux. Ouais. Vraiment. Ouais. Voilà. Ndeka to le bana to le la vie, toza baninga na hote donc to tika la pause baninga na hote. Merci mingi na pe bambote na ngana pesi na famille na ngana mobimba famille Gen mobimba donc biso to famille Gen ngeno quoi donc famille Gen ngeno mobimba bambote belé na ngana Landry Kanku bango komi na Londres na moninga na oti te to baninga na bangote to abi master na bangote to kozalaka pe baninga na bangote tina loto merci mingi na kin kuna donc boze belé base na ngana mobimba donc bino ko ebi vali sa base base za kuvanda déjà dans la king na ebi ke makambo ko pesa kitoko bamasa na ngai donc moyena tanga bino pinda trop te puisque boze belé ata misato okanga na wolo bakaka merci mingi na AC Milan mo master na mon ami Jonathan Yale ouais justice mafuta donc bamasa na nga famille na nga trop na moi na ngai na lenga mingi père petit ma fille quoi ça c'est la fille à papa donc tala siko ke mona yoka ke papa bakangi donc ina sala ndenge nini donc merci mingi na famille mobimba donc venanga Landry Kanku lisusu donc bambote ya trop merci bye à suivre Tolo Bela vie en direct donc pour la deuxième fois lisusu au nyon soit dans la posa à participer na Tolo Bela vie à contacter venanga Landry Kanku aux à Manchester aux à Liverpool aux à partout dans le monde contacter Landry Kanku comme ça aux à en direct na Tolo Bela vie à suivre. Nyenge Mwana Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Modoko Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissi, émission Tam Tam. Naikona salama, kasi na mekanzela ya mosala, nyonso ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime l'ocheka lelo na bina wapio na oyo yanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago limakulusu magio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bino wapio na moyanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi Kapana Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga Mwana Paris Ado Mbengani Mwana Paris Kolova Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Ala Shivava na Londres Michi Kitoko
Mako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumé Adidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Berthe Mosolo Bana Paris. Merci Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba Olivier Krakou, tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève.